laki yo. Mwasi o aye ko compliqué yo. Na moni na bande komisu so ba musicien baza ba vedette mais basi ba boma bango. Yo kasi basi wana. Lukanzambe. Kolela te. Tangu yozo le la monde ténèbres zo sekayo. Tangu yo ke na ba réunion na bango bobi oui. Félicitations. Kotika yete. Multiplier l'issou action ya koleka kati na ye. Qui ne fois kufa pour mission baye nango yango wana. Yo mona bola mwanzambe te. Balongola nde bomba mobali ya butu bakoki te batindeli o physiquement na moi. Lelo vino koma souffrance. Bien aimé. Yo kasi mobalo alingi yo ya solo. Bobandaki na yo bien. Bobandaki na ye bien. Na katikati. Abando bimisa ba comportement. Abandi ko compliquer vie na yo. O na niveau yo zomona pena ke vie na yo. O komo ke na kokota na cercueil. Mettez-les-mains. Luka. Loko la baza besprit. Bangonde ba osilisa bandeko na bango. Loko la baza besprit. Bangonde ba onyo kolona maladi ozomona eza kati na yo. To kangi bandoki na libota. O memi yango pe na bonzoto eza papa wana eza noko wana eza yaya wana. Me bano yo botina mari de nuit na butu. Baza makila na yo. Da ténèbres soke luki yo mo Christ ezo zwayo te. Nzele kozwela yo eza kaka moko. Na nzela ba mari de nuit pe femme de nuit. Yango deza prise ya suka ya diable. Et diable ndenga zawana. Soka luki ko pesa yo mari de nuit to femme de nuit na butu. Akoki te. Akotine de lo ye physiquement. Eza na basi ebele. Baza na bazemi ya ba mari de nuit pe. Na butu. Aboti pe. Eloko ko senti toujours boti na bana na butu. Omoni yo na moi na no boti te me. Mabele no ezo bimisa kamai. Muzo melisa na butu ti. Catégorie. Eza pasi po mona ye. Oko mona ye te pois esprit. Aya sali mishoka kakei. Donc soka komi na posa ko bota ya bimi na yo. Eza motute. Eza esprit. Donc ozali yo mobali ozali déjà na mwasi ya butu. Mwasi wana ozo bota na ye bana. Eloko liboso mwasi wana butu akokomisa na impuissant. Penino ekoka kotelema te. Po akolinga te yo penino ezala en forme. Sino to komanda kobima na basi mosusu na moi. Puisque mari de nous, to femme de nous. O sutukaka kozolala na mwasi, mais mwasi angozo mona yete. O sutukaka kabwe déjà pantalon ebebaki sous-vêtement ebebaki. Mais mwasi ango moni yete azapembe to mwindo za munene tozo tomike invisible mazobima na yo. Yeba keza sirène ya butu. Yeba keza sirène ya monde atene. Obala akaka basi wana bakufaka. Okoki kozala mwasi. Obala akaka mibali wana bakufaka. Ozana baka oyo kwezite te benga. Nzamba tindinga sentinelle liboso na yo. Ndenga lobi na Ézéchiel chapitre 33 verset 1 à 5. Alobi na teli bino sentinelle liboso na bino. Basalaka yango ndenge nini. Okomona laka 320. Na 320 batambolaka. Nzoto na yo bakokomisa yango mbetu na bango pona kosangana. Donc mbetu na ri bazali bato mokilité bazali ba esprit na lingala tobengi bango bilima. Na français ba femme de nuit na 160 esprit ya ba mari de nuit. Oyo bazali besprit bazali mbote bana na nzambe na pesi bino mbote na kombo na Yesu Christ. Ngai ndeko na bino na kombo ya Evangeliste Vasco
oyo bolandaka na ba chaîne ebele. Lelo nzambe atenga lisusu na cœur na butu ya lelo naleka na kopartage na bino témoignage oyo sur troisième partie ya ba mari de nuit pe femme de nuit. Nzambe atenga na cœur to partager na bino bolimbisi mokie troisième partie serait mari de nuit et femme de nuit. Avato banda na lingi to sambela. Nzamba lola na pesio merci poyo zali tata biso tozali bana. Soki tozali na pema kati na butu ya lelo eza po na bolingo na yo oyo lakisi likolo na biso. Yango na pesio merci natiki bana na yo nyonso na maboko na yo nzambe oyo bakolanda émission oyo lelo tika ete liloba na yo ekita likolo na bango makila na yo epetola bango nguya molimo mosanto ekita na moto likolo na bana na yo nyonso esika bamelaki bavi na bango bakangaki bango babalisaki bona mabala butu moto molimo mosanto ekita bisika wana etumba pe ezikisa baplan nyonso ya ténèbre ebebisa mabala butu pona libela na kombo na Yesu Kristo. Amen. Tobeteli Yesu Kristo maboko. Bien-aimé, toye na troisième partie na biso ya témoignage sur mari de nuit pe femme de nuit. Tosele bino deuxième partie. Siko toye kosela bino troisième partie. Na moi na commentaire émission moto ti kosala bande kwebele balobi sala kapé ba prédication. Bien-aimé, na kati ya chaîne ya la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ba prédication yali ba prière yali et puis ba témoignage pezali. Donc soko lingo kota na partie ya prédication, au côté okolanda prédication ezawana. Olingo kota pe na côté ya ba prière pour na délivrance nzamba peso makasi, au côté ba prière pezawana. Témoignage pour linko landolandi témoignage nzambe azali nzoko aza munene mingi. Mutu na mutalaka na partie oya simbelaka ye. Puisque na nzela na témoignage oyo eza na bele ya bana nzambe bazo fungwa mamisu pe zo pesa bango makasi ya kokima masumu pe makasi ya kosambela pe kosalela nzambe. Alors ezala liba kote pona yo olingi kote ya okolanda no témoignage te prédication okoti na prédication. Tozolobela lelo ba mari de nuit si ba mari de nuit na femme de nuit. Tozolobela sur bango troisième partie. Tolaka kibino tokosale la bino troisième partie. Ngonga yango ekoki bana nzambe bozeli troisième partie mikolo ebele ezalaki courant zo déranger biso makasi courant zate et na moi kosala be mission dérangement za mingi et bana bazoleka na balabala botaka melie biso tovandi eza milliers donc tovandi na kati ya population atwa na kati ya ndako me bana bazoleka bazoloba et population yango boyokaka mwa makelele bolimbisa me tozobongisa chaîne na biso mbaleko ya bokomona ngo ekozala bien po tozana posa ba micro toana posa ba caméra toana posa éclairage toana posa ba ya groupe électrogène ba panneau po ete toleka na kosala no be émission qualité bomo lelo na butu émission boyoka makelele te po émission yo tozosala ngo eza totali heure awa 4h31 heure ya RDC Congo 4h31 de tout ça l'émission to profiter pour courir na butu tout ça l'émission yo et les capé na montage pour bana na nzambe boleka na kozwa suite ya troisième partie ya ba mari de nuit pe femme de nuit. Avato banda to tangi na mokanda na nzambe Jérémie chapitre 29 verset 25 verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Nzamba zoloba na biso azana ba projet likolo na biso ezali projet ya malheur te mais ezali projet ya paix.
Alléluia. Nzambe apamboli mutu abala na butu te. Nzambe apamboli mutu abala na moi. Nalingi bana na nzambe nyonso bolanda témoignage oyo malamu. Nzambe apamboli na mutu abala na butu te. Nzambe apamboli mutu abala na moi. Mabala nyonso ya butu eza nzambe te. Tokoye kosela bino témoignage tokolobela uniquement pona bandoto. Puisque bapesa yo prophétie, ba prophétie erata, mais ndoto erataka te, ndoto eza réalité. So muta loteli yo ndoto, to yo moko moni ndoto, ko néglige yango te. Tokolobela yango, po ebele baza pe na badon ya bandoto. Mais ba mari de nuit balongola bango bandoto wana na mitu. Bandoki balongola bango bandoto wana na mitu, sinon te bobanda ko revese misala na bango. Tokosala témoignage o tokolobela kaka bana na nzambe sur bandoto. Awa tolobela troisième partie ya ba mari de nuit pe femme de nuit. Bien aimé, na troisième partie ya ba mari de nuit pe femme de nuit, pe femme de nuit, tolobela binosko ba catégorie ya ba mari de nuit pe femme de nuit. Tolobela ki bino catégorie ya ba mari de nuit pe femme de nuit o baza bato. Mais tozolobela bino siko lelo ba catégorie ya ba mari de nuit pe femme de nuit o baza besprit. Okoye babango ndenge nini. Tozali na première catégorie ya ba mari de nuit pe femme de nuit. Bango batambolaka en groupe. Batambolaka moko te, batambolaka na groupe. Na groupe batambolaka ndenge nini. Eza na bato ebele sans le savoir. Bango moko babendaka ba mari de nuit wana. Okoki kobenda bango na parfum moko kende kopakola yo mona ki parfum wana eza solo malamu. Na mafuta moko kende kosombo mone mafuta pene ya kitoko etelisaka mafuta esalaka nga bien. Poudre pene ya poudre mona sala malamu. Osalela ngo obenda ba mari de nuit. Okoki kobenda bango ndenge nini? Okoki kobenda bango na nzela ya biyema. Tokoya ko expliquer yango tandenge tozoya na fin ya ba mari de nuit pe femme de nuit. Mais lelo to into expliquer bino première catégorie ya ba mari de nuit etambolaka na groupe. Etambolaka ndenge nini? Na groupe wana bakoki kotambola 320 esprits. Na 320 wana 160 esprits ya ba femme de nuit, na 160 esprits ya ba mari de nuit. Oyo bazali besprit, bazali bato mokilité, bazali ba esprit, na lingala tobengi bango bilima, na français tobengi bango besprit. Batambolaka 320. Na 320 wana batambolaka. Nzoto na yo bakokomisa yango mbetu na bango pona kosangana. Donc mbetu na yo, nazoloba bien mo Kristo landa. Nzoto na yo ekokoma mbetu ya besprit wana pona kosangisa nzoto na bango kobanda kosala rapport et sexuel. Basalaka yango ndenge nini? Okomona mutu avandi akoki kozala mobali. Avandi ba mari de nuit femme de nuit première catégorie wana. Lokola yaza mobali. Oyo ya basi 160 bakoya kokota na nzoto na ye. Tango bakokota bakobanda deja koningisa nzoto na ye. Ndenge na français na momoko boye ezoki manga e balobi yango. Bakokota babandi deja koningisa nzoto na ye. Par après na bango kokota 160 pe ya mibali ya besikwa mibali bakoya kokota pe na nzoto ya moto wana. Tango bakoti babandi kosala rapport sexuel na kati ya nzoto ya moto wana.
pendant baosala rapport sexuel ata yo lalaki te ovandaki na kiti boye okoki kozala mwasi okomona okomi koyoka basentima makasi okomi kokotisa bamisapi na nzoto ya basi okomi komisimba mabele okoki kobosana mpo oza na miso ya bato po sentima wana ekomeli yo eza sentima moko démoniaque eza sentiment normalité okoki koluka meme nzete pour sentir bio komi kotisa loto komona bamisu bakomoluka bakokombre bakomi kotisa meme bakokombre donc sentiment wana ekoyela moto na ndoto te visa boye mwasi oza na milimo wana ata abali libala wana efo ekufa puisque kokoka sentiment mobali na ye oyo abali ta komona yango eza mokie po sentiment oyo ezokotela ye eleki makasi bien aimé eza sentiment ya milimo mabe suka ya mwasi oyo ekomema ye akoma lesbienne po milimo wana esi envoûte ye suka ya mwasi oyo akolinga abanda kosala kindumba abanda kosangana na mibali ebele panda kosangana mibali ebele tangu besprit wana pezwa kosangana na kati ya nzoto na ye mibali nyonso bazobima na ye bazoretire betoile na bango yango mona mibali mosusu obima na mwasi ozala na mosala moko abie ekufa c'est parce que mwasi wana nzoto na ye ezali ya milimo mabe yaka kosangana kati na ye milimo wana babengi bango baprince na baprincesse babengi bango na vrai kombo ya ténèbre bamami wata na batati wata bakobanda kokota na nzoto na ye kosangana tangu bazosangana mwasi oyo akokoma na basentima ya makasi akolinga meme libala te akokoma na masturbation ekomema koma lesbienne alinga moninga mwasi ye azota mwasi misapi mwasi apote misapi babanda kokotsa na bakokombre banzete c'est parce que eza bango te nzoto na bango ekoma mbetu ya ba esprit o bayaka kosangana butu moi eloko oyo bien aimé ekomelaka pe meme mibali okomona mobali avandi ye moko sentiment wana ebandi akomi komisimba ake koluka savon apakola abanda komise masturbe basentiment wana azokoka yango te milimo wana nde ekoti kati na ye besprit ya mwasi ekoti ya mibali ekoti bandosala rapport sexuel kati na ye oyo ya mwasi besprit mobali ya mibali ekoti ya basi ekoti bamami wata na batati wata wana bakoti bakomi kosangana na nzoto ya mwasi bakomi kosangana na nzoto ya mobali akomi komise masturbe komisimba ye moko suka ya mibali wana bakomaka bapede po sentiment wana ememie na bamarke ya mosusu akomi koluka meme baninga mibali babanda kolala ye na banisi eza na bapaster ebele ndenge bozomona baza na mboka na biso baza na bapoto na bapays étranger na bapays ya baafrike bakoma bapede okomona azokangama na frère moko mingi alingaka frère wana makasi frère wana akoma mobali na ye abimaka na ye na nsima tango azobima na ye besprit wana ekoma kokota na nzoto na ye ye azobima na frère wana tango osala baceremonie ozomona paster azoteya kitoko paster osala badelivrance paster azopesa baprophétie aza na bato alalaka ye na nsima aza na bato apesaka mbongo bayakana na biro ne église bazolala ye na nsima wana baza bato diable apesi bacondition akomisi bango bapede
pour na pouvoir. Donc, première catégorie, il y a ba mari de nuit et femme de nuit, batambolaka en groupe. Yango moni ememaka mibali bakoma ba PD. Yango moni ememaka basi bakoma ba lesbienne. Yango moni mobali akokoma na impudicité ya makasi. Po nyonso ndenge besprit wana ezokota na kati ya nzoto na ye ekokomise mal à l'aise. Ata na mwasi na ndako otonda ete. Il faut akoma na basi 5 6 eza milimo wana nde ezoutilize ye. Et puis basi nyonso o azobima na bango azo détruire ba vie na bango. Eza na basi ebele lelo babala bakoma na ba conséquences mabote ezalaka lisusu te. C'est parce que mobali abimaki na yo wana. Mobali wana besprit wana mami watana tati wate sangana kana nzoto na ye etika semence na kati ya nzoto na ye zali mbetu na bango siko nzoto na ye tango ezobima na yo mwasi yebelo kwa liboso ezo mabota obala mabote yakate obimaki na mobali nini obimana mobali nini na vi na yo mama mobali lelo souffrance kota na nzoto na yo lelo koma na ba faiblesse sexuelle obimaki na mwasi nini mwasi obimaki na ye wana milimo mabe kotaka na nzoto na ye lelo koma kolela faiblesse sexuelle eza cause ya ba mari de nuit pe femme de nuit. Deuxième catégorie ya ba mari de nuit pe femme de nuit bien-aimé fongola mato ilanda. Bible lobi na biso na Jean chapitre 8 verset 32 bokoyeba bosolo pe bosolo ekokangola bino. Deuxième partie ya ba mari de nuit pe femme de nuit bien-aimé eyaka na nzela nini okomona moto azomona mobali mwasi azomona mobali azoya kolala na ye mamona kelongi ya mobali wana te amonaka pe forme mobali wana te osanti kaka sentiment moko ya makasi na nzoto na ye na butu na ndoto osanti kaka deja esi apoli ntango osutuka bo mobali wana aza te aza invisible monaka ye te yebaki eza esprit oza na mobali oyo azali tati wata azali prince ya monde à ténèbres nde yo oza na ye nde yo bimaka na ye nde yo vivraka na ye chaque butu nde yo koma kobota na ye bana na butu mama pando ozobota na mobali oyo yebake difficulté kokoma na yo na vie physique po bana wana bakotika yo te yo nde mama na bango na monde à ténèbres bako déclarer même mabota na yo bako déclarer même libala na yo bako déclarer même finance na yo eza ndenge moko na mobali moko alalaka kaka amonaka mwasi moko ayelaka ye mais mwasi wana ozokoka koidentifie ye te osutuka kaka kozolala na mwasi mais mwasi yango ozomona ye te osutuka kaka boye deja pantalon ebebaki sous-vêtement ebebaki mais mwasi yango moni ye te aza pembe to mwindo aza monene to nzoto mike invisible mazobima na yo yebaki eza sirene ya butu yebaki eza sirene ya monde à ténèbres eza motu te eza esprit. Donc ozali yo mobali ozali deja na mwasi ya butu mwasi wana ozobota na ye bana eloko liboso mwasi wana butu akokomisa na impuissant penino ekoka kotelema te po akolinga te yo penino ezala en forme sino tokobanda kobima na basi mosusu na moi puisque mari de nous to femme de nous bazalaka na zuwa makasi. Alors, tant que vous allez déjà na besprit oyo, ya mari de nu pe femme de nu o baza besprit. Yo kozala na risque. Pona moyo koki kozala mobali. Obala akaka basi wana bakufaka.
okoki kozala mwasi obala kaka mibali wana bakufaka oza na baka oyo kwezite te benga nzamba tindinga sentinelle liboso na yo ndenga lobi na Ézéchiel chapitre 33 verset 1 à 5. Alobi na tieli bino sentinelle liboso na bino. Soki amoni mopanga ezali koya abeta chifle. Moto nyonso akoyoka mopanga wana abatama. Bien aimé tobatama kepa na Yesu Kristo. Tobatama kana nzela ya repentance. Tobatama kana nzela kokima masumu. Tobatama kana nzela ya prière. Tobatama kana nzela kosalela Nzambe. Nde sika kobombama ya malamu. Tango zobota deja na mwasi ya butu. Yeba ke bana wana bako réclamer bozwi na yo papa. Na moyo ko souffrir, na moyo ko kanga bandoki, na moyo ko boya meme libota na oke baloka yo, orke baloka yo te. Eza nango libota na yo te. Bana oyo bota na butu na esprit ya deuxième catégorie. Mwasi wana yo monaka ete mayaka kaka kobima no yo ka sentiment zo jakile. Mobali wana yo monaka ete mayaka kaka kobima no yo ka sentiment zo jakile. Yeba kaza esprit. Aza esprit, aza mobali ya moi boite. Wana ezali deuxième catégorie ya ba mari de nuit pe femme de nuit. O eza ko détruire bato. Ou eza ko détruire vie ya bato. Bato bazo zwa yango na banzela yebele. Ezala mari de nuit ya première catégorie. Ezala ya deuxième catégorie. Bato bazo zwa yango na banzela yebele. Bato bazo zwa yango na nzela ba film pornographique. Bato bazo zwango na nzele bele bien aimé. Na ba film ya porno bato bazo zwa yango. Na ba journal romantique bato bazo zwa yango. Na okende kolala na hotel. Bato bazo zwa yango. Olalaki na hotel moko. Oyo ndoki moko alalaki. Besprit na ye oya salelaka. Tango abimi etikali na hotel wana. Yo po kolala na mwasi wana. Soki besprit bazalaki ya mobali. Batati wata. Bakotse pa na yo mwasi. Soki ezalaki ba mami wata. Ba deesse. Bakotse pa na yo mobali. Batu bazo zwango na nzele bele. Na bilata lata. Bien aimé na monde moko ya Krishiva religion Indo-Shiva. Monde wana eza na kati océan Atlantique. Ezali monde oyo baza na ba déesse. Na bango na ba prince. O bayaka kosala marketing ya bilamba. Ozomona elamba moko bato bazolata pene mona na kati ya nzoto. Meza bango nde babimi na forme ya bato baye kosala marketing. Yo po lulu obelambo eza bienga na somba. Tango olati look ya monde wana. Tango olati look ya monde wana, yeba ke besfra bakolanda yo. Okoki ko bimba pena mobali moko o azalaki occultiste, azalaki ndoki bokabwana na ye. Yeba ke besprit na ye ekolanda yo. Potango ozo coucher na occultiste, ozo coucher na un magicien, ozo coucher na un sorcier, ozo coucher na un féticheur. Yeba ke milimo eza kati na ye. Ekolanda yo, ekobanda kokota kati na yo. Un féticheur wana zaki na 25 démons. Tous les 25 démons ba oza mwasi, bobanda kwa kokushe na yo. Oza mobali, bobanda kwa kokushe na yo.
Ndozo mona mibali ebele ba okoma na ba masturbation. Ndozo mona basi ebele ba na milimo masturbation. Ndozo mona mibali ebele ba ola la pongite basi mo ba oya kolala na bango osuduka kaka sentiment bimana mwasi yango monite azandenge nini te mbala mo abimi na ye. Or que na troisième catégorie ya ba mari de nous toyebisaki bino. Mutu mosusu oki komona mutu moko na quartier na yo. Na troisième catégorie. Alekisaka yo mbote te ata yo moni ye te ye fabelela yo. Me banda kotala mobali nini o ayaka kobima na yo mama. Okomona nzoto miki okomone mwindo kotala mutu abengaka yo ye wana okoyeba ye facilement. Po azali mari de nuit o yaza mutu. Yo pe papa okomona mama moko bweto mwasi jeune fille mona quartier alekisa kombo tete mokomona butu moko chaque butu mwasi moko boye la kayo otalo mwoso aye kokotela nga na butu na munene na soupe ndenge za mais oza mwoso apesa nga mbote maman apesa nga mbote na quartier o repérer mbala moko wana ba mari de nuit ya troisième catégorie mais ya deuxième catégorie eza passe pour mona ye okomona ye te poids esprit aya sali mishoka kakei donc soka komi na posa kobota ya bimi na yo eza na basi ebele baza na bazemi ya ba mari de nuit pe na butu aboti pe eloko ko senti toujours boti na bana na butu omoni yo na moi na no boti te me mabele no ezobimisaka mai mozomelisa na butu ti ozomelisa na butu oza na baka o koezite te benga puisque na kati ya baka oyo monde a ténèbre soki eluki yo mokristo ezozwa yo te nzela ekozwela yo eza kaka moko na nzela ba mari de nuit pe femme de nuit yango deza prise ya suka ya diable et diable ndenga zawana soki aluki kopesa yo mari de nuit to femme de nuit na butu akoki te akotindelo ye physiquement eza na basi ebele mibali bayela bango na bavi bakabela bomeme bambongo balingana babotana bana babalana mais leo mibali na bakoma ko faire souffrir bango boye poposa mibali wana ezali boboka bobota na eteka po abala ete abalote banana na tina na bango te ayende na mission moko ya butu pona ko détruire eloko moko na kati ya vie na yo eza na mibali ebele basi ba détruire ba vie na bango eza pe na basi ebele mibali ba détruire ba vie na bango mibali wana ba wuta na monde ya ténèbre batinda bango liboso na nzela na yo po ete na butu ténèbre akokaki te amonaki yo sœur ozalaki na vie de prière amonaki yo frère ozalaki na vie de prière alatindeli yo siko physiquement po aluka na kodétruire yo bavie ya bato ebele ebebi monde entier à cause ya bamari de nuit pe femme de nuit po déjà tango ozobota na butu yebake vino ekomi na komba moko ya makasi soki obotaki na moi bana wana butu bakobanda mpe kosilisa bana no ya moi yo panzani na libota yo bebani na libota okangi bandoki na libota omemi yango mpe na bonzoto eza papa wana eza noko wana eza yaya wana me bana oyo boti na mari de nuit na butu baza makila na yo lokola baza besprit bango nde baosilisa bandeko na bango lokola baza besprit bango nde baonyokolo na maladi ozomona eza kati na yo tolingi totanga vexe moko malgré éclairage eza mokie Éphésiens chapitre 6 Éphésiens chapitre 6 tobandi na verset 11 bolimbisi po éclairage eza mwa moke toza butu toza déjà awa ba 4 heures du matin. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir fermé contre les risques du diable. Car nous n'avons pas
à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir fermé après avoir tout surmonté. Bien-aimé, et malgré molili, mais quand même totangi. Nzamba azolo banabiso to bundaka na nzoto te, to bundaka ni na makila, mais to bundaka na milimo mabe, milimo ya méchant, milimo ya impudicité. Yango alobi na biso tozwa garde contre milimo wana. Bien-aimé, tokozwa garde contre milimo wana na ndenge nini? Landa ngai awa bien. Na verset 14 alobi. Tenez donc forme anzier à nos reines, la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures avant-pied des ailes que donnait l'évangile du paix. Nzamba zotinda biso tolata bibundeli ya molimo. Bien-aimé zabutu bekritir musu molili nazomona bien te. Nzamba zotinda biso tolata bibundeli ya molimo. Bien-aimé zaka na biloko mibale. Oyo monde ténèbres abangaka. Eza mibale. Oyo esalaka prière ya moto. Tango prier. Ba mari de nuit bazolenga bazobima kati na bazokima musika. Monde ténèbres ezobanga elobi tina nini balukaki problème na yo. Ezaka biloko mibale. Ya liboso eza kozala na vie ya repentance, vie ya kobanga nzambe. Kokabwana na masumu. Kokabwana na masumu. Koyeba kokima masumu. Bien aimé masumu ekoyela yo. Mokimi yango pe. Soki na no bongoli motema te se repentir. Soki oso se repentant. Tambola na vie ya sanctification. Elokwa liboso yango wana. Elokwa mibale. Semence kosalela nzambe. Muto abangaka nzambe. Muto asalelaka nzambe. Libondeli na yo ateza ya 1 minute. Ateza ya 1 seconde. Ebengana milimo mabe. Ekobengana milimo mabe. Pwete repentance. Yangonde mama ya délivrance. Bible zoloba na biso libondeli ya moto na masumu etiaka mato ya nzambe makeleli. Metango se repentir ozongisi bolingo na nzambe. Yesu Kristo aza lumière akoya kokota kati na yo. Semence. Repentance. Muto aza na biloko mibale oyo. Prière na yata ya 1 minute. Ndokimo na famille fwa kufa. Nani ateka yo.
nani akabayo lelo yo mona souffrance oyo balukaki kobalisa yo na mobali ya butu bakoki te batindeli yo physiquement na moi lelo vino ekoma souffrance bien aimé yo kasi mobali alingi yo ya solo bobandaki na yo bien bobandaki na ye bien na katikati abando bimisa ba comportement abandi ko compliquer vie na yo o na niveau yo zomona pena ke vie na yo okomo ke na kokota na cercueil metelema lukanzambe kolela te tangu yo zo lela monde ténèbres zo sekayo tangu yo ke na ba réunion na bango bobi oui félicitations kotika yete multiplier lisuba action ya koleka kati na ye kine fois kufa po mission baye nango yango wana yo mona bolamu nzambe te balongola nde bomo ino na mokili est-ce que tangu yo kokufa okena mobali wana comprendre mobali wana zando ki aza antenne batindelaki yo mwasi o aye ko compliquer yo na moni na bandeko misusu ba musicien baza ba vedette mais basi baboma bango yo kasi basi wana ozomona baza normal ba normal te baza bandoki baza banteni o diable atindi na nzela na yo tala komona basi nyonso boye te komona mibali boye te eza na basi mosusu babotama bapapa na bango bazalaki banganga eza na basi mosusu babotama bazwa bango pe bamama na bo bakenda koluka zemi na bandako ya banganga eza na mibali mosusu babotama bapapa na bango bazalaki bokitiste eza na mibali mosusu bakendaki pe koluka bana na bandako balukaki bango na bandako ya banganga babotama baza besprit abotami na mwasi na mokili me aza esprit makila neza ya besprit batindaki ye na mokili pona ko détruire vie ya mwana mwasi moko batindaki ye na mokili pona ko détruire vie ya mwana mobali moko azalaki esprit batindi ye na mokili abotami pe kati na motu boye maze esprit bana wana kolanda source na bango na ba famille na bango kokola na bango ezalaki banyokolaki libota na ba maladi makila kosila po bazalaki bana ya ténèbres banyokolaki bozuana yango koki ko bala mwasi mosusu mwasi wana sali obwe bozunyo soyo simbaka mwasi onenga ko silisela yango kondimate na ba dépense inutile aye na molimo ya dépense akota yo trouble na kati ya vie na yo ako détruire ba programme na yo nyonso ako détruire ba projet na yo nyonso akozala tete dire mwasi wana akolinga même pas kutu koyoka yo akosilisa yo mayele tie kotinda yo kende komela poison yo kende komidiembika yo kende kokota na ndako ya ngango simba kisi emema yo kaka yo kota na cercueil akoza bolingo akoza mwasi moko bala akomi komema yo kende kota na cercueil yo kufa bien aimé comprendre mbala moko nga na eko fungolo miso basi wana baza banteli ya molili azalaki préparer na nzela na yo na butu bakoki te lokola esprit ba utiliser ye abimi na kati ya foyer occultiste moko occultiste wana bimana mwasi na ye mezaye te muta bimana ye esprit moko nda bimana mwasi ataye semence abotama na moi mwasi wana babotama bakalikila deja okende kobebisa vie ya mutu moko pichu okebebisa vie ya mutu moko José okende bebisa vie ya mutu moko boy ndenge moko pena mibali o babotama besprit bazali ndenge moko na mibali o babotama besprit baza ba mari de nuit baza ba tati wata ba prince ya ténèbres abotama na mokilika po ya ko détruire vie na yo mobali akoma ko compliquer vie na yo osala nyonso mwasi oki ko sala mais ndenge mobali a compliquer ka vie na yo ozalaki muta munene talo koma moke
okoma na ba tension ba estomac tango zolela bien aimé na monde à ténèbres boyebisa mobali wana félicitations nyokola e bien bazoyebisa mwasi wa félicitations nyokola e bien tie foko te na cercueil mission na mokili pe sili bazali monde entier bozolanda nga na nzela témoignage oyo okuta na bakawana nzamba lobi na biso na Ephésiens chapitre 6 verset 11 tobundaka na ba esprit méchant mais tolata bibundeli ya molimo bibondeli ya molimo eza kotambola na vie ya repentance bibundeli ya molimo eza kozala na bolingo ya bato bibundeli ya molimo ezali kosalela nzambe na oyo apesi yo na maboko bibundeli ya molimo ezali kozala na vie de prière soki batindaki anteni moko na nzela na yo akokima akodevie nzambe olongola ye me ntango yo ozolela oyebi te ke diable azwaka bato na nzela makanisi tokolobela likambo ya makanisi mbala combien nga nasali 24 ya na monde ya ténèbres toki koluka mokristo na bandenge nyonso tozwa te me tokoluka tocreye kaka totya makanisi na motu totya raisonnement na motu totindela obstacle moko liboso na yo yo banda ko raisonner yo banda ko kanisa na nzela makanisi ozosala masumu biso tozwa porte okota yango moni na Matthieu chapitre 6 verset 27 nzamba azoloba nani kati na bino pona komitungisa na ye akiko bakisa ta une seconde na bomoi na ye donc apekisi déjà makanisi ko kanisa pona yo mokote na kati ya bitumba nyonso Philippe 4:6 Luka nzambe na nzela na explication sola na ye lokola tata yo zali mwana pe na nzela na prière pe action de grâce nzamba pesi opportunité po yazana ba projet likolo na yo bien aimé tanga Psaume 191 nzamba ko peso ya no na nzela loba na nzambe na Psaume 191 ndenge nzamba lobi na Jérémie chapitre 1 verset 19 bakosala bitumba pona bino me bakotikala kolonga bino te bien aimé ozolela nini tala vie ya ba mari de nuit ndenge zonyokola bato lelo yo koma mal à l'aise okoma muto masturbation ata ozwi décision kotika ngo et répétaka kaka ozoka bwana ngo pona libela Yesu Kristo ekoluka yo benga ko hésiter te numéro na ngai ezali 081 43 30 475 081 46 14 476 ba numéro o eza na WhatsApp benga tokosambela pona yo oza partout na ba poto na ba Afrique oza pe a na kati ya Congo adresse église ezali Masina Petro Congo terminus avenue Kutunga numéro 7 avenue Kutunga numéro 7 référence à Renzaz Otuni église la bonne nouvelle de Jésus-Christ église ezawana tosambelaka mercredi 17h tozalaka na prière à délivrance vendredi 17h prière à délivrance dimanche 9h30 à 12h30 prière d'action de grâce na délivrance kozanga te yaka tosambela oza libanda tinda bandeko na yo baya prière tosambela oza na bandeko baza maladi baza na ba problème tinda bango oza na ba mari de nuit to femme de nuit yaka moto ayebi ndenge bakangaka yende yebi ndenge bafungolaka moto ayebi ndenge babebisaka yende yebi ndenge babungisaka soki diable utilisaki biso pendant 24 pona kobebisa bavia bato lelo Yesu Kristo azali nzambe apesi biso manda na nzela liloba na ye pona kofungola bavia bato ebeba
pona kobongisa bavia bato oyo ebeba, pona kofungola bavia bato ekangama na prison. Yesu Kristo apesinga manda. Na mukanda na Esaïe chapitre 42 verset 6 à 7. Alobi na ponyo lokola lumière nanga, kende kofungola bana nanga miso. Ba o bazana boumbu longola bango na boumbu. Ba o bazana prison bimisa bango na prison. Moto ayebi nenge bakangaka, yende yebi nenge bafungolaka. Moto ayebi nenge babebisaka, yende yebi nenge babongisaka. Yesu Kristo apesinga manda na nzela liloba na ye. Adresse église ezawana. Ko hésiter te benga yaka na église. Oza musika benga tokopeso ba directive tokobondela pona yo yo kobikisama na kombo na Yesu Kristo oyo aza na mai te, na mafuta te, na mungwa te, na petrole te, kaka na nzela liloba nde tozali kobikisama. Nzamba pambola bino, bana nyonso nzambe bokolanda mission oyo, nzamba saela bino bolamu, tokoya kolobela bino circonséquence ba mari de na ba femme de nuit, et puis banzela nini o bayelaka, toko dévoiler tout wana, toko dévoiler yo bala, oza mwasi to mobali, ba complication nino komona na nzela libala na yo. Yeba ke mwasi ozwa to mobali ozwa aza ya mokili ote, aza antenne. Pe toko pesa yo ba prière. Oye kosala nzamba délivrer mobali wana, alongole na monda molili po Yesu Kristo capable à tout. A délivrer pe mwasi wana longwe na ndenga molili, to alongola e pembeni na yo. Po libala ezelo kwa bénédiction. Libala ezelo ememaka mutu na cercueil te. Libala o ezo memaka koto na cercueil. Na nzela mwasi to mobali, yeba ke baza bantene, miso batinda ke pano yango wana. Nzamba pambola yo, zala branché na chaîne na biso DVM Daniel TV, partager émission ou partager. Toza pe na séminaire ya jeunesse o izo banda pona kosambela pona mboka na biso Congo. Nzambe akotsa kimia na kati ya mboka Congo, bolingo renye kati na mboka Congo. Nzambe apesa ba mapinga na biso ya Congo makasi pona kolonga bitumba oyo. Nzambe mutapesa ki biso mabela Congo, atia kimia na kati ya Congo, bolingo renye kati na kati ya Congo, bomoko renye kati na kati ya Congo, loboko na Nzambe emonana na bana Congo. Makasi na biso zali Yesu Kristo, solution na biso zali Yesu Kristo, po yenda zali Nzambe oyo apesinga na yo bomoi. Apesa pe bandeko na biso bana Est Congo bomoi, abatela pe bango. Nde tosala séminaire wana pona ko soutenir mboka na biso Congo na mabondeli. Thème na biso ezali cœur de la nation. Tozo bondela pona nation Congo. Nzamba pesa kimia apesa solution. Nzamba pambola bino, numéro ezawana 081 43 30 475 081 46 14 476. Eza na WhatsApp. Benga, même na normal, benga. Yesu Kristo akokita kosa musana bomoi na yo. Bambote bele na bana nzambe nyonso balandi biso. Nzamba pambola bino, mama Bibi Ishingo, mama Patricia Mondele, mama Jessica, bambote bele sika bozali, mama Chacha, papa Pati, intercesseur ya la bonne nouvelle, nzamba monabino, mama Jetou, mama Jetou na papa Pati na États-Unis. Makila na Yesu Kristo protégé bino po Yesu alobi bitumbe koya me elonge kozala ya biso. Papa Avelino Thomas, Avelino Thomas na mama Ana na Luanda. Nzamba batela bino na libota mobimba. Kalateba na Luanda tozo ya lisusu. Après séminaire ya jeunesse, avato banda séminaire pe ya ba mama po après séminaire ya jeunesse, séminaire ya ba mama ezali. Tangu tokosala ba fiche ya séminaire ya ba mama, tokokende nanu kokota mabondeli na Luanda, bana Luanda tozoya. Équipe intercession Luanda tozoya. Ndeko nanga Kijos,
Kijos nzamba mona yo tozoya na Luanda na Shigi Kijos na mamos ne Shigi tozoya Michel tozoya bambote bele na bandeko nyonso baza kuna papa Velino tozoya après séminaire tozoya po kotika ba fiche ya ba mama tokoya kokuta ngo to travailler à l'après Nilanga boyebi bino nyonso to bandaka campagne d'évangélisation nzambe sa pesa podium apesa musique na nzela basali na ye campagne ezali donc toko lancer yango à partir ya 6e mois toko banda campagne d'évangélisation toko tambola Kinshasa mobimba tina b'intérieur et sengona bana nzambe nyonso o bako soutenir campagne wana Mama Thérèse Mbangani évangéliste national nzamba mona yo batelo na libota mami yo bitoka taka mami Malongi donc mami Choteme évangéliste mami Malongi nzamba mona obisiko zali na musalo salila ye grand frère nanga bel ami nzamba mona yo exaucé muzo na riti muzo nzamba mona bino mama tati nzambe azala na yo papa nangai Chibin ba courage puisque yondo te ya kabiso tozala toujours makasi yo pe papa nanga zala makasi ata opase na bepreuve ya nzambe azwi mama na biso Clémentine nzamba continue kopesa o makasi papa nanga Chibin wana pasteur nanga nzamba pesa ye makasi Blaise Pongo bisiko zali bambote pe bele pasteur Blaise Pongo pasteur Ezekiel ya combat spirituel na kati ya Belgique bambote pe bele na bosanité mama Nadine nzamba lobe bitumbe koya me elonge kozala ya biso mama Nadine molongi bambote bele mama Latine na France nzamba mona yo na musalo sela nzambe mama Latine mama la bonne nouvelle de Jésus-Christ Latine Sumbu nzamba mona yo asalela yo bolamu bambote bele sikozali tobosanite mama Amisi mama Amisi nzamba mona yo akota likambo na yo abudela yo na bitumba na yo bentexese nyonso la bonne nouvelle na pe bino bambote bele soki Yesu Kristo azongi te tokute na bino na partie mission oyo ekoya merci nzamba mona